Ce que mon sala nzamba zui ta reçoit na muninga amemi on na réseaux sociaux c'est que Yesu na ye malamte. Hein? C'est que Yesu na na yete. Ce que Yesu na vie na yazwe sika vanda mutabo ngo samba kambona te. Pasteur, prophète, apôtre, ce que mon a reçoit na collègue na ye. C'est que Yesu na vie sika. Na kata réseaux sociaux Yesu na presque. Parce que muta a tie biso na tabli biso ensemble. Na nyamemeli au malheur. Malheur na vie moto et ya kaka te po yibi. Et il y a des pour moins sans moto et il y a des pour famille laquelle yo mais malheur na vie ya moto toujours bota manakata malheur toujours bota manakata malheur batu mfunde baza bongo c'est ça ba bota manakata malheur pourquoi na bi batu ba bota manakata malheur mabale ko kota te mutu mo simbi esengo na libota nde directement malheur moko na kata na vie mais le quoi conscience ezate ozo déclarer que mboka eza malamu te mais na ngata li chemini malheur to vivre za pona mboka te eza to botami na malheur to vivre malheur na nzela ya bato yango tem to parler pendant 3 jours nani azo memela yo malheur nani amemi malheur na vie na yo moi ça ko memelo malheur mobala ko memela yo malheur famille ko to memelo malheur musala pe ko to memelo malheur camarade tembe ko to mwana akoto mema malheur na vie na yo yango na 3 jours na bengi sibiso na lombango to ko kuta na nzambe na nzela ya moto alinga biso libala te mokile mo to bali mais célibé zo réclamer biso nde sala te ozongo yango moni temi to zolobela nani azo memelo malheur célibé ko mema malheur na kati ya vie bato oluka mbongo sala na libala ezate ena famille mususu basimba na bango mbongo mais babala te famille mususu babala ka na finance ezate c'est que muta ko comprendre yemo ke na kati ya famille muta ye sengwa zate muta sunga muninga zate ezana ba famille mususu bazana muta achela mutema te elike to tchaka na nzambe mais to mériter na sa moi photo za na vie bien on entend chapeau ba pardon nzambe to luka za riche na nyonso comment biso to ko souffrir to luka nzambe za riche na nyonso nzambe to bela ka tele la rate mais so moni un vrai chrétien aluka nzambe vie zo simba te so que tambo ene za malam il faut bandontal na kata famille dia ba simbi biso na ngene bisayo présence nzambe yango te pe qui ça passe na vie na yo kozana nzambe na nzoto yango te esili sa célibat yango te longola maladi yango te longolo na soni mais ezosenga na moto fois telema nzambe azalaki na fete ya kana yango te pekisa masanga esila présence ya nzambe ezalaki na kati ya bato mais mbongo etikala kobanga présence ya nzambe te mabe azalaki na kati ya bato mbongo etikala kobanga ye te oyo tolinga to vivre alobi so lelo tobongisi etamboli na biso te lobi tomona yango te mais souvent eloko osoulevé au prophète yango nde toomona souvent bato mingi oyo bazosambela bango ndenge bakozala bampiatere bato mingi oyo bakozala na bakati ya église bango ndenge bavi na bango eza bakebakeba bango ndenge baza bato ya basouffrance balelaka kolela mais tous les jours azangaka te na église lobi bia bisika no na makambo ya nzambe omona bolamu ya nzambe place mosusu eza likambo ya temps mosusu eza temps te mais mosusu eza etamboli ndenge na biso boye nayebi eza na ebele ya bato baluka nzambe na vie na bango makasi mais soki tali pambo ne koki te ate fonction omona oyo oluka te yango moni pandake na biblia bato babandaki kofinga ana ekomba babi ana kobota te ana kosimba mwana te mais bato bazanga kocomprendre nini pendant temps oyo mokili ezofinga ana ezalaki temps oyo nzambe azalaki na un travail banda kosala na libuma ana bato bakomala msuma kobanga baomona prophète na basuki boye mona prophète balinga suki okata basuki te na bato mosuku baotala yo bakoki koyeba yo prophète Kondoko aza nani na bana nzambe nyonso na bapapa nyonso basali na nzambe bapotre bapasteur badocteur baévangéliste baprophète tous les basala nzambe bapapa nyonso oyo babanda évangile liboso na nga naza mwana bino nangi na présente kombo na nga prophète Jacques Katendoko po tolobi na nga par rapport à suki natikaka suki te mpo baprophète bazotika suki natika suki te idéologie natika suki te mpo bato bamona ke natiki suki comme référence ya kodécouvrir prophète eza na suki te eza na kati ya ministère na makambo olobi ekokisama na vie ya bato parce que nzambe abenga Jérémie prophète amona Jérémie bisika sakola te ntango nzambe abenga Jérémie comme prophète amona qualité ya prophète na kati ya Jérémie te na moment wana mais na kati ya spiritualité comprendre ke oyo lobi ozala mosakoli merci beaucoup téléspectateurs, j'espère qu'en ce moment vous êtes tellement nombreux de Roland l'émission à Bino Bolingara Mingi, donc on est sur www.idéologie TV
David Wembe, Masolo, Yabalabala, comme d'hab, Nina Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola, et c'est un David Wembe na Sarabino Ango, na Betrabo, Masolo, Ndengeni, et c'est pas ça vraiment Namboka, David Wembe, na casquette qui bonzambe, David Wembe, Lelo, Pemeni, Yabantoma, David Wembe, Pemeni, Yaba prophète, c'est un Ndenge à la rapport souffle de vie, et où t'as qu'à panayer. Donc, tu vas obligé de faire Mogo. Le belaka makambo ya kibonzambe. Donc David Wembe lelo toza bongo na kuka na église ministère prophético sycomore. Donc ba détail wana nyonso na yebi que prophète ye moko akoyebisa biso. Donc na masolo baba lelo toza bongo na prophète Jacques Katondoko. Donc tellement d'amba osala et biso pe masola balabala to sali partout et moyen to kita awa to zape moi bénédiction bato bayebi ete baye na masola balabala et prophète Jacques a expliqué biso ba milulu nini oyo azo préparer pona bana nzambe. Merci beaucoup na bato o balingaka ngai ben ni gabonais di bodili neni kotaka masola balabala et ko sala bien Paulo du Santos de guerrier FCC Mouvement lingaka bino na tina Bodou Matadi Union européenne. Neni mosi Zalana David Wembe et kosala bien prophète Jacques. Saint papa. Shalom prophète. Shalom papa. Bonne santé papa. Nzamba zo batela makasi. Tant ozomona bosege talisa nzamba zo batela. Nzamba zo batela makasi. Soki toza lelo boye. Toza tosangani po totombola mwana na moto te. Mais tosangani po nzamba tomboma na kati ya bato. Le moni lelo toba tofanda kimia te. Tobengisa ko totalisa bato nini o nzamba za nango posa. Tobengisa ko totalisa bato nini o nzamba che kati na nga na ngina talisa na kati ya bato. Eza te ke nzamba chango lelo atia bepri kaleza na bato ba vivre bolamu wana mais bolamu esele nanu te. Etika na bato mosusu ba vivre bolamu yango moni toza na 3 jours ya thème na biso tozo parler nani azomema malheur na vie na yo. Nani amemeli yo malheur. Malheur na vie ya moto eyaka kaka te ke po yibi eyaka te po zu mwasi ya moto eyaka te po famille lakeli yo mais malheur na vie ya moto tozobotama na kati ya malheur. Tozobotama na kati ya malheur. Bato mfunde baza bongo. C'est ça. Babotama na kati ya malheur. Na kati ya malheur. Pourquoi na bi bato babotama na kati ya malheur? Soki totangi na mokanda na Nzambe tomoni Jonas azalaki moto oyo Nzambe atindaki ebilaka. Nzambe atindi Jonas akende osala makambo minene akende oteya peuple ya Ninive sango malamu. Atalisa na peuple ya Ninive ke Nzambe aza na posa na bango bayeba ye. Nzambe comprenaki peuple wana bazalaki na kati ya malheur mais esengaki aya na nzela moto po peuple ane ezala sauvé. Soki peuple ane ezalaki sauvé elingi koma sauvé po ye moko Nzambe aye te mais Nzambe aye na nzela ya moto. Amen. Po Nzambe ayaki na nzela moto esengaki Nzambe aleka na nzela Jonas po Jonas atalisa peuple ya Ninive ke nyonso tozosala tosala na kati ya malheur. Nani amemeli biso malheur ezalaki mboka Ninive nde memaki malheur na vie ya bato. Yamoni Nzambe alekaki na nzela Jonas. Ngana yo lelo tolobela Jonas te mena olobela ngana yo. Tanto na kati ya famille ba déclara lipambole ko kota te. Mabale ko kota te. Mutu mo asimbi esengo na libota. Nde directement malheur moko na kati na vie. Mais le quoi conscience ezate ozo déclarer que mboka eza malamu te. Mais na ngata lishonini malheur to vivre eza pona mboka te. Eza to botami na malheur. Tozo vivre malheur na nzela ya bato. Yango tem tozo parler pendant 3 jours nani azomemela yo malheur. Nani amemi malheur na vie na yo. Moi ça ko memelo malheur, mobala ko memela yo malheur. Famille ko to memelo malheur, musala pe ko to memelo malheur. Camarade tembe ko to mwana akoto mema malheur na vie na yo. Yango na 3 jours na bengi sibiso na lombangu. To ko kuta na Nzambe na nzela ya moto. C'est que Nzamba sala na ba o ya poni pe na ba o ya permettre ale kana nzela na bango. Na tika lo tala teke na Bible banda Apocalypse na Genèse Nzambe abima ye moko na bonzambe batu bamona ye. Nzamba zaki na besoin que a libéré bana Israël na borumu en Égypte mais Nzamba lekaki na nzela Moïse. Nzamba zaki na besoin atalisa batu monana na Nzambe. So tangi na Jacques 5:17-18 Nzamba lekaki na nzela Eli pour atalisa ba prophète na Baal que nani aza Nzambe que nini ezotelema na vie na yo. C'est que Nzamba zolinga leka na vie ya mama moko ya tata moko ya ndeko moko pour atalisa yo nani amemi malheur na vie na yo. Malheur ekoko ya na famille. Malheur ko ya yo moko luki par rapport ya etamboleza mabe. Na biso na 3 jours oyo yaka to sangala to kutana na Yesu. 3 jours oyo yaka to sangana oyeba malheur ye na vie comment. Malheur yaka kate pona mboka. Yeba ke vie na yo ko détruire pe mboka.
parce que mboka bato eza nango eloko te mais biso bato tozodétruire mboka à cause ya malheur yo eza nango ndenge nayebisa yo boye kangama na nzambe oyo tozobelela toye koluka nzambe mpona profit ya lipa te totaliso 3 jours mpona profit elamba te naotaliso oyo nzambe atie kati na nga elongo na baserviteur nyonso église ici comment totaliso pendant 3 jours nani amemi malheur na vie na yo. Merci prophète, merci prophète. Toza na babala, toza na chier te mpona na sentir déjà au quotidien déjà donc au niveau matin mais nazo obligé il faut nakitisa yo prophète comment na yo na ndenge mabe te bato bakomala msuma kobanga baomona prophète na basuki boye mona prophète balinga suki okata basuki te na bato suki baotala yo bakoki koyeba yo prophète ka kondoko aza nani na bana nzambe nyonso na bapapa nyonso basali na nzambe bapotre bapasteur badocteur baévangéliste baprophète tous les basala nzambe bapapa nyonso oyo babanda évangile liboso na nga naza mwana bino nangi na présente kombo na nga prophète Jacques Katondoko naza mwana oyo parcours na nga eza molai nabandi makambo ya nzambe depuis bisika nzambe abengela ngai papa na nga molimo oyo atalisi nga makambo ya nzambe nayeba nzambe aza nani kombo na ye papa Egide Bokambe kombo papa na nga papa Egide Bokambe mais mentor oyo naye kodécouvrir makambo nazanga mpe kozwa pa tata parce que na kati ya ministère toza na un père spirituel toza na mentor toza na coach papa molimo aza moto azunga daleneya akomisinga na miso ya bato atalisi nga yesu aza na nini yesu alingi nini na vie na ngai mais mentor ayobakisa nga na mboko nga nakomi tata aza te tata aza na limiti mais maloba tata eza na limiti te mais koya na nga na kati ya mboka ngola moto atalisi nga lisu makambo ya nzambe eza papa na ngai Joël Itumba apostole Joël Itumba moto akadenga lisu na makambo ya nzambe mais naza moto nauti daleneya te nayoki koto lobi na nga par rapport à suki natikaka suki te mpo baprophète bazotika suki natika suki te idéologie natika suki te mpo bato bamona ke natiki suki comme référence ya kodécouvrir prophète eza na suki te eza na kati ya ministère na makambo oloba ekokisama na vie ya bato parce que nzambe abenga Jérémie prophète amona Jérémie bisika sakola te ntango nzambe abenga Jérémie comme prophète amona qualité prophète na kati ya Jérémie te na moment wana mais na kati ya spiritualité comprendre ke oyo loba oza mosakoli mais Jérémie azalaki na message to apesa bato mpona otalisaka aza prophète naza prophète te mpo na suki naza na ministère prophétique c'est que suki na banda otika yango banda vana yeba nzambe non nayebi nzambe te na vi na nga na misana otika suki natika suki te mpo na ki prophète so nazongi na bafoto na nga kala omona nga na style otika suki c'est que natiki te mpo na boye nazosala mpe nzambe te mpo na susi ya libumu nazoservir nzambe te mpo na lipa naoservir nzambe te mpo na elamba mpo ndeko mo asalaki nzambe naoservir nzambe parce que ta na nga ekoka nzambe moto abenga na kati elanga na ye naservir ye nazala oblige vena lelo tobeta masolo mingi ya pai te mais tobeta masolo mingi ya 13 dia de libertation 3 jours ya délivrance pourquoi autant kaka 3 jours soki tozomona mikolo oyo souvent bato bazozala na baproblème ebele makambo ezosimba te selon bato mais mpe yo ntango kaka 3 jours pourquoi natie 3 jours ya délivrance oyo pamba te natiango na sentiment te naosala kolandisama nde nzambe azolinga yango na biso boye nzambe soki atindi yo likambo na besoin na yo longwa awa okayuta kuna seke nzambe ayebile pourquoi azotinda moto so nazomona Eli alongi liboso baprophète na Bal na liboso ya Jézabel Eli akimi pendant que Eli azokima Jézabel ezalaki na eloko moko ezalaki comme obstacle na vie Eli ezalaki mai ya Jourdain mais nzambe ayebisi Eli na obengo na ngambo mosusu Eli ayebisaki nzambe teke na okokayuta te likolo bo nzambe oyo Eli azalaki nango Eli autilisaki foi Eli a utilisé foi atali bato eza te bwato eza te sauvetage eza te mais Eli azalaki na manto alongoli manto abeti na mai ekabwani akaiti na ngambo mosusu nangi natali so nini nzambe soki apermettre moto atia 3 jours ayebile pourquoi apesinga 3 jours à part 3 jours oyo naa na journée moko ya séminaire na kati ya Signe Africa ndomoni nzambe apesinga 3 jours oyo le 14 le 15 na le 17 naa na séminaire à 3 jours kobika délivrance ya via moto eza te ke ngai fo na memelo délivrance nangi nayebisa yo nga na otali so nzambe me yo mema foi na yo eza na ebele basala nzambe balobaka yaka na obikisa yo omona oyo na osala me nangi nayebi so yaka yesu abikisa yo
amen po nazoluka Yesu po na ngate nazoluka Yesu po mutu moko abika nakangami na Nzambe po na lipa te mais naza na besoin ozwa solution na vie na yo yango nangi natali so 3 jours oyo ya délivrance thème nango eza ke nani azomema malheur na vie na yo yaya elambe komemela malheur na vie à cause ya langage komema malheur na vie na yo par rapport etamboli me komema malheur na vie no mais na nyonso ezose passe na vie na yo nangi nabisa yo tia foi tia kondima yaka Nzambe ape biso 3 jours ape biso 3 jours apamba te tosangani te mpo tosala peine de fond toluka mbongo mais tosangana mpo mutu moko abika tokosangana 100 000 200 mais so mutu abiki te nyonso ya nango motu ya te ya motu eza tosangani mpo mutu moko amona loboko ya Nzambe nde sesango to wana 3 jours mpo mutu moko amona loboko ya Nzambe prophète mutu akoki koyeba ndenge nini kaza na malheur na vie na ye mutu ayebaka malheur David ewenge nayebisa yo malheur na vie ya mutu soki bayebi so ozozela prophète asakolelo ka sefo mutu pas comprendre que malheur eza na vie na ye amonaka vie ezomarche te ya liboso mpo toyebaka famille eza ya kokangama nini ya motu ya tosalaka il faut natala na kati na libota nani abala na famille mabala eza il faut natala na kati ya famille nana pamboma to opamboma natali na kati ya famille nde toza boye est ce que misala eza mais so natali na kati ya famille toovanda na mabala te c'est que diable avandeli biso na celibat alingi biso libala te mokili moni tobali mais celibat ezoreklame biso nde esala te ozonga yango moni temi tozolobela nani azomemela malheur celibat komema malheur na kati ya vie bato oluka mbongo osala me libala eza te ena famille mosusu basimba na bango mbongo me babalaka te famille mosusu babalaka me finance eza te c'est que mutu akocomprendre ye moke na kati ya famille mutu aya esengo aza te mutu asunga moninga aza te eza na bafamille mosusu baza na mutu atie na motema te elike totiaka na Nzambe me tomerite na sambo ifo tozala na vie ya bien mpo na otalisa mpe bapagane Nzambe toluka aza riche ana nyonso koma biso tokosouffrir toluka Nzambe aza riche aka na nyonso Nzambe tobelaka telelaka te mais so omoni un vrai chrétien aoluka Nzambe vie ezosimba te soki etambo ene eza malamu ifo banda otala na kati ya famille diable asimbi biso wapi mais souvent eloko osoulevé au prophète yango nde toomona souvent bato mingi oyo bazosambela bango ndenge bazozala bampiateur bato mingi oyo bazozala na bakati ya église bango ndenge bavi na bango eza bakebakeba bango ndenge baza bato ya basouffrance balelaka kolela mais tous les jours azangaka te na église lobi bia bisika no na makambo ya Nzambe omona bolamu ya Nzambe place mosusu eza likambo ya temps mosusu eza temps te mais mosusu eza etamboli ndenge na biso boye nayebi eza na ebele ya bato baluka Nzambe na vi na bango makasi mais soki tali pambo nini okoki te ato force omona oyo oluka te yango moni pandeke na Biblia bato babandaki kofinga ana ekomba babi ana kobota te ana kosimba mwana te mais bato bazanga kocomprendre nini pendant temps oyo mokili ezofinga ana ezalaki temps oyo Nzambe azalaki na un travail banda kosala na libuma ana amen ezalaki na un travail oyo Nzambe azalaki kosala na libuma ana na moment mokili ezofinga ana ekomba na moment mokili efinga Sara ekomba nzoka te bazanga koyeba na temps oyo mokili efinga ekomba nzoka te ezalaki na un travail Nzambe osala aobengana mabe nyonso aobengana kisita aobengana kozanga bana azobongisa nyonso oyo ezalaki bouche na nzoto ya mwasi mpo apesa ana Samuel mpo apesa Sara Isaac azwa mwana na temps oyo moto amoni vie ezosimba te eza temps oyo ifona talisa Nzambe mosusu aye na kati église ayambi Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na bomoi na ye mais etambo nini eza malamu te mosusu osambela butu moi mais vi na ye réclamation ekanga eza kotonga mosusu aluka Yesu tongo pokwa mais vi na ye mobulu otika te mosusu aluka Yesu tongo midi pokwa mais kati ne foi eza te tokoki obanda osambela soko ndima eza te tosala pamba likolo ya bonzambe likolo ya Nzambe ifo bakisa su foi soki foi eza te osala eloko te Moïse azalaki na Nzambe na nzoto mais liboso ya Pharaon autilize bonzambe te autilisaki foi ya liboso ifo yoka nana oyo oluka epesa melo na nsima Abraham ya liboso ayoka na Nzambe Nzambe abisa Abraham kite ndaka baboti na yo na sala o papa mabota Abraham azalaki na mwana te mais Nzambe azobetele makambo eto salama na banero ya mais a vivre yango lelo bakokosa kolelo makambo esama après 10 ans lelo kozela te ane prophétie ekokisama esenga ngai fona telema prophétie kuta ngai kotelema Abraham azalaki te akokisama père mabota ma awele no koyoka te saki à partir oyoka nde sayaki Abraham azala moto ndenge bisa yo présence ya Nzambe yango te epekisa pasi na vi na yo kozala na Nzambe na nzoto yango te esilisa celibat yango te elongola maladi yango te elongolo na soni mais ezosenga na moto efo atelema
Zamba zaki na fête ya kana yango te pekisa masango sila. Présence ya Nzambe zaki na kati ya bato, mais mbongo etikala kobanga présence ya Nzambe te. Mabe azaki na kati ya bato mbongo etikala kobanga ete. O tolinga to vivre lobi so lelo to bongisi etamboli na biso te lobi to mona ngoto. Pour entendre objectif mon lobi esenga début nanga, il faut lelo na banda ko luka Nzambe ne na olinga. Ma muzamba osenga lobi il faut lelo na matabi masolo. Yango na bande tono so tikala olota te aux grand. O tikala pose à la grande. Okoma grand et banda na spiritualité. Na molimo so na olota na grand, c'est qui grand est là tanzoto. Ozela te ko kisama esenga liboso na yoka. Mabanzo yoka na lobina. En fait, tu vas un peu moins d'ambo. Avant, tu zonga na 3 jours aux préparés. Tu zonga souvent, des na Congo. Na habité sur le Angola ou Zalaka. Na Congo, tu zonga na bino ba pasteur, bino ba prophète, beaucoup ma ko soana. Beaucoup ma ko soana. Bowe la kanini. Pourquoi beaucoup ma n'esprit wana? Yo posa na bato yo linga bango te. Aux appels à bateau, balinga côté mo yobi na kotanga ba kombote. Mais pourquoi beaucoup na ba niveau wana? Nino ngana koto bimisa. Na ba prophète nyonso na ba pasteur na ba sala Nzambe nyonso. Na za mwana suka na bango nyonso. Na za mwana na za simplicité na makambo wana. Mais na za boye na za na mosala Nzambe moko te. Oya kotele malobi te muteo abuda ngai. Mutu asabota ngai néglige ngai. Nalobaka oyo nyonso nazala ngo lelo eza Nzambe. Eza nyongo na nyongo so kolo pe maboto lelo kona mutu anani lelo kosala te. So moni mosala Nzambe azwi ta koswana na muninga amemi ngo na réseaux sociaux c'est que Yesu na ye malamu te. Hein? C'est que Yesu na na yete. So ki Yesu na vie na yazwe esika vanda mutabo ngo samba kambona te. Pasteur, prophète, apôtre, so ko mona zo swana na collègue na ye. C'est que Yesu na vie te. Na kati ya réseaux sociaux Yesu na pasteur. Parce que a tie biso na tabli biso Nzambe. Au lieu de na kende ofundo na réseaux sociaux na kende oganga mokile pia solution te ya liboso nga. Il faut na yo otali sango Nzambe. Pour Nzambe mta permettre makamba bongo salam. Nzambe permettre makamba ne le kananzela na pona maîtriser ngo. Pour oyo ya liboso na vivre ngo. Le prophète Jacques Ozoloba, ndeko to mona ba passer ba sola ka bongo donc c'est que te Nzambe azade. Nzambe azakati na bango te. Azate bisika Nzambe azade fona. Na ngena bisholo moko. Pourquoi yango te za kobika? Pourquoi na via mutu yango te za kobika? Prophétie yango na pe ma vie na kati ya mutu te. Prophétie eya ko fongola mutu mémoire. Prophétie eya ko pesa assurance que lobi na ko réussir. Que lobi ba salanga bo lobi na kolongo. Lobi ba préparer bo eponanga. Prophétie e me manga na conscience. À comprendre nini basala ye nini ezolinga esala nini ezosala ke ya pambwama te mais yango na te moto esala moto apambwama moto esalaka moto apambwama eza koluka Nzambe prière na foi soki nazosambela kati na nga foi eza te nyonso eza pamba na vie na nga ezosenga na utiliser foi likola bonzambe na nango eza na basala Nzambe mosusu ana Nzambe na nzoto me kati na foi eza te omona moto mwa luka Nzambe me ministère eza ministère bakisimi ekolaka te ministère est pensé parce que quand tu n'es Yesu aza mais foi ezate donc on dit likola bonzambe faut to bakisa foi so foi ezate au chama kambote mutu nyonso azaki ya mususu pasteur frère akimi ministère na ayoki na ministère prophétique ya kanisi prophétie de vie na tali solo ko moko na kata 5 ministères Nzambe aza na kata et na ministère moko te l'équipe ba ministère baninga tous les 5 ministères Nzambe aza na kata 5 ministères comment on a un pasteur un apôtre un frère moko dans les pommes a comme ka ko sambela directement a changer komba comme prophète na tango suka nde bisika Nzambe retourna biso na tango suka to sela Nzambe pona titre te to sela Nzambe pongonge koka appel a benga biso so sela Nzambe pona titre OK place au titre exact au mona le roi Yesu alinga kote OK place ba yebi to za la négliger mais ce qui Nzambe yebi yo ata mokile témoigner te lobi Nzambe témoigner yango to sala honneur Nzambe mon honneur abatu te mutu aza na ye mondima ndimaka mondima nyonso so eloko akoluka panga moni te ayoki église moko kuna soki ka lelo pamba miyeba mondima kei mais soki Yesu akonfirme yo ata lelo tata lobi te lobi edanga na miso bato ministère Nzambe ke na musika ministère abate suka nango na pembeni nde nakoyebi so bongo prophète
toza na 3 jours ekozala wapi ekozala place nini 3 jours na biso toa nango na kati église Sycomore na kati église oyo tolalaki te tolamuki tosala église c'est que tolie temps na ministère oyo tozwi temps ya temps mpona ministère na biso oyo c'est que na kati ya Sycomore tosala activité te mpo toluka église oyebana mais tosala activité mpona kotombola Yesu eza na secret moko bato bamela yango monde entier secret wana eza monde entier mais alemba publicité te monde entier eza basalelaka publicité partout autant na monde basala publicité mpona secret wana mais bakoki kosala publicité nete parce que eza monde entier mais baosala publicité bongo Yesu nanga esenga na témoigner Yesu partout ezaka moto mosusu wana bezwa bika mais adresse neza awa aobikela na osala boni c'est que esenga fo totalisa bato na 3 jours nzambe ape biso nga na vanda te fo nasala séminaire moko mpo suka ya mbula nakangisa mbongo te nga asala so nzambe atindi nga nabetaka 2 ans 3 ans ni séminaire 4 ans 5 ans ni séminaire c'est que soki nandimi kosala oyo 3 jours eza nzambe motatindi likambo osali na volonté na yo te na volonté ya nzambe nde directement likambo wana nzambe asembola loboko apota yango ata mokili etelemeli yango naosangisa bato te na 3 jours oyo mpo na ya naluka mbongo moko quelque part c'est faux so eza bongo nzambe apuni yenga lolekanga mpona mais so eza mpona lokumu ya Yesu moto moko abika yango nde eza important to wana yango bezo ekozala wapi ezala na kati église Sycomore bisika oyo tovandi awa bisika toyambeli yo David oyeleka na kati ya place oyo adresse na biso référence eza fabrika ya kuka référence na biso eza fabrika awa ya kuka nde bisika oyo ezofacilité biso ya koyamba bandeko pendant 3 jours eza jour ya jeudi vendredi na mokolo ya dimanche nde ya jour oyo biso towana 3 jours na biso na kati na église Sycomore na kati na esika oyo référence na biso eza fabrika ya kuka sokomi na fabrika ya kuka okutana na bapredo na biso na kuka awa jibomba mo euta kokufa okiti toujours lokola okende sans pas omona nzete moko ya figera ya monene eza wana nde référence église eza likolo étage na se okomona balonda na biso oyo ya adresse ya église Sycomore jeudi vendredi ekozala heure nini jeudi toza na ngonga na biso awa ya kokutana na 14h jusqu'à ya 17h na ndambo toza lisusu na ngonga ya vendredi toza awa 14h ti 19h50 dimanche tokozala 15h ti ngonga oyo nzambe aomema biso c'est ça on a koki oloba yango bana nzambe bazela nini bana nzambe bazela oyo nzambe abongisela bango bazela nga te parce que so bana nzambe bazelenga na ana eloko apesa bango te mais nzambe ana oyo aopesa bango na nzela na ngai c'est que soki nzambe aleki na nzela na nga aza na vie oyo aomema mpa bana nzambe mais ngai moko naza na eloko apesa bango te nayebi so nga na yo to utiliser foi na 3 jours nzambe atika biso pamba te pe 3 jours ekeleka bongo te po soki bozelinga na ana eloko apesa bango te ngai na bango todépendana na nzambe ngai na bango todépendre na kolo mokili c'est que le roi kolo mokili aza na oyo abongisi mpona bango mokolo yango utiliser foi okutana na nzambe na nzela ya moto yango nakoloba mpona bana nzambe mwa apele mpona bato nyonso nabengi mwana nzambe nyonso partout ezwami mwasi mobali papa mama mokolo mwana moke ya koyoka nzambe na nzela na ngai na nzela ya simple serviteur de Dieu oyo nzambe ameki koutilize oyo nzambe ameki kokanisela yoki mpe mawa prophète Jacques Katondu kosenga nakoma prophète mpona luka mbongo nakoma mosakoli te mpona luka titre mais eza bolamu ya nzambe ministère nde egangi kati na nga nzambe agangisi badon na ye mpe bagrâce nde kati na nga yango nabengisi yo okoki oyoka yango bi te abandi kaka lelo yango aza na besoin pele te naza na ta na ministère oyo naza na maîtrise ya nzambe na nzoto soki nalandaki nzambe mpona kibolenge me natika nandima oservi nzambe mpo natala bisika nzambe azwaka bato na bisika akomisi bato moyembi moko aloba makambo moko prophétique moyembi ana alobi oyo nzambe azangisi opesa nga nana kopia ngai nana koki opesa ngai oyo nazangi ozwa mpa nzambe seke oyo nzambe akanisi opesa nga eza ministère mais oyo nzambe akanisi kopesa nga te aprépara yango mpo na yo yaka to wana besoin na yo ka nyonso ya maladi ka oyo etungisaka yo yaka nzambe aomeka opesa solution oyo nakoloba yango prophète omoni yo na nsima na yo oza na elenko na yo oza na basere na bafrère so tokoyeba bango nakoki oloba nobe David oyenge Jésus Christ azalaki motu nzambe
azali capable pe osala nyonso yebo mais lokola azalaki esprit te alataki nzoto ya kibomutu na nzoto ya kibomutu yango esengaki azwaka pe repas pema na nzoto ya kibomutu yango esengaki azala na bato oyo bakosoutenir mosala wana po soki ayaki esprit alinga oprécise na bato te esengaki aya moto na kibomutu ana makila na mai na kibomutu abandaki kopense na kibomutu nzoto eyokaki pashi na kibomutu esengaki ayoka nzala na kibomutu aliaki apemaki mais esengaki tout en tout nazala na bato na kati ya bato bazalaki 70 na kati ya 70 wana ezalaki na bato oyo bayaki wana 60 na kati ya 60 wana balandaki mpo na lipa mais 12 oyo bayelaki nde nzambe siko na kati ya bato naza na bango naza na bato 60 mais naa na 12 oyo bayeli nzambe 12 wana eza langagement ya kimoko koloba naza na bato oyo bayeli yesu oyo bayo soutenir mosala seke ngai nako osimba kombo to osimba naa na bamodérateur naa na bateyi naza na baprotocole seke nde tomoni bazaka oyo te eza équipe complet eza na bamosusu babimi bakesa baévangélisation na part na ngai te me na part ya nzambe parce que nzambe aza na oyo apréparé mpona biso naza na baserviteur oyo totravaille na bango eza bano nzambe apesi nga baosala mosala na bolingo balandi yesu na profite bayeli nzambe ya internet te bayeli nzambe ya lipa te bayeli nzambe olakiselamba te me bayeli nzambe akela likolo na se yango moni to nzambe abengi moïse azoyebisa nzambe nayebi koloba te na osala ndenge nini nzambe abino atyoli interprète ataki oza moto ali kokoma na otya aron azala comme interprète na yo siko nga mpe nayebisi nzambe naza kaka na nde maboko nga mona oservi yo koma nde seigneur ayebisi nga na ozwa bato na otya pembeni na yo oyo bokosoutenir mosala yango ekende liboso yango nomoni bango oyo bafandi awa oyo bazosoutenir mosala nzambe mpo ekende liboso seke eza na interrupteur oyo esenga bango bapelisa mine na minde mpela eza na kombo esenga bakombo apozela elongwa eza na meko esenga bango bameka son mpo so ezwama eza na suki oyo eprécisa gilette bango nde bakatango nde yango bango naza na bango a nazotravaille na bango naza na basali batondi awa ndongo moni bango oyo baotravaille baosala nzambe na volonté na amour nyonso baosala nzambe te mpo tata ndima bango yango so otangi na Jacques 5 17 à 18 na ozongisa kuna mpona nini eza na makambo oyo prophétique oyo nalingaka mingi ezalaki na mosala nzambe na kombo ya Eli mais Eli azalaki na serviteur nde na kombo Élysée Eli azalaki serviteur ya nzambe Élysée azalaki serviteur ya Eli otunanga komba na lobi bongo Élysée ayebaki koservir nzambe ya maître ne Eli yango ntango nzambe abengi Eli akei maître ya Eli atikalaki maître Élysée seke ngai nakozala na ntango moke nzambe atieli ngai na samo oyo ayebi mokolo azwanga ngai nakoki okende na mosala nzambe ekende te seke Élysée atikalaki Eli akei mais Élysée atikalaki kocontinue mission oyo ya nzambe atambola na maître ne lobi ngai nakozala te mais mission etikala nzambe atambola na bango c'est ça oremercie banani na remercie église mobimba napesi merci na batata nyonso oyo baza batata na ministère mpo na nga nzambe na bino abatela bino papambola bino napesi merci na bapartenaire nyonso de l'église napesi lisusu merci na bana na nga nyonso ya basi mibali na baprotocole na nga napesi merci na mwana na ngai maître mbokani maître jason de la terre na bosani te église mobimba baserviteur nyonso napesi merci na bana na nga nzambe apambola mwana nga na kombo ya frère Eriki frère Aimé Siko asimbi charge ya badépartement de l'église napesi merci na sœur Clarisse na protocole namoni lisusu mwana nga sœur Pati na protocole namoni sœur Maraville natali so mopanzi boye namoni frère na nga Yaniki namoni frère na nga frère Fada namoni papa gi asimbi charge ya baprotocole na nga naye komona lisusu mama na biso Élysée na kati esika oyo napesi nzambe merci na mwasi oyo atya pembeni na ngai oyo asupporta soutenir vision oyo mpe mission mobali na ye Angela Makala Angela Makaya mami wana ya ngai ya motema tangi bana funa tanga mama mwasi na ngai za lokola moto akoti nanu classe te mwana akoti classe te so yebisi 1+1 oyebisi egali 2 matikala otanga te batikala olakisa yango te seke eza lokola ngai kombo wana eleki na brosse moto motalamuka na ntongo azwa likanisa brosse nanga kolamuka na ntongo to nazolikanisa ope nzambe merci na otala mopanzi na kana mwasi yango nakoki oyebisa yo bambaki yesu na ekulusu mais ntongo bakiyitiaki ye na croix baki obombe quelque part bango babosanaki bakanisi balongi nzoto te babombaki ye mpo mission ekokisama alimo alongo na nzoto abomoto ya na molimo yango nangi na biso église ke tokangama na yesu tondimela nzambe so angole ebe ekomi na suka nde bino bokokanisa me oyo andimeli nzambe mboka ekomi na suka te mpona ye mpona Eli ya pamba nzambe akanga mbula panda 3 ans et 6 mois na kati ya Israel
Na pesi sumbote na mwana nga tonton motema Marcia na bosante église mobima sikomo Zamba pambola bino. Et nécessaire tena tanga kumbe église mobima na kokate. Mais ezaka nécessaire ya le baki Zamba pambola église sikomo na moni mopanzi mwana ngai susu aza wana Roberto Zambe ale kana kokanisela ye bambote na biso partout tozwane. Tika Nzambe mukolango so akomisi biso osa makambo ya shika oyo na esalamate. Na nimite chaque jour Nzambe a se manifesta lolenge moko. Nzambe lolenga mimonisa na vie Eli yango tasaka na Abraham. Lolenga sala na Abraham yango te asalaka na bato misusu. Seke tika na biso Nzambe afuta ye. Merci David. Prophète aussi c'est un peu la prière. Ma soeur Baba a fait elle la bénéficiaire si. Na prière drapeau yo. Na simbi drapeau yo pour na sentiment te. Na simbi drapeau yo pour na talisha. Eza na biloko mibale eza na kati ya drapeau eza na signe prophétique. Na otala mingi na kati ya drapeau. Donc yo lobi rouge mutu musadi rouge batangisi makila mais rouge na mona symbole ya imoko Nzambe. Jaune oyo na moni lumière oyo Nzambe atalisi na biso. Noir oyo na s'occuper nango te parce que jaune mutayo dominer noir. Na na biso boye na kati ya mboka ngola esenga no kangama na Yesu. Esengo pesa vie na Yesu pour mono zoluka. Prier pour ça si vous avez prié moko yebele te. Mais yo bisaka Nzambe. Arumé na bonzambe ne point de mort ça va jeune ndeti biso te servir. Seigneur te pécho merci pour te sangani te pour te sale émission. Mais te pécho merci te sangani pour pébicho pema. Te pécho merci pour te vendre gâteau tout na ba question. Mais te pécho merci pour te sangani yondo tomboma. Yawe te tombolo te pour mutu moko landa biso na internet alors baba sangani pour na caméra. Mais te tombola yo pour présence mes akati na biso. Na moni partout présence mes alaka. Na benga ngwe zakatisi. Présence no na be komba bazwa bana. Présence no ba malade esila. À cause de la présence na yo de sala batebele ba vina bango histoire etangama. So pour na famille mais na tangama te. So pour na tata to mama to classe mais na tangama te. Mais so pour na Nzambe na nzela tata ya molimo. Ndi yango nga na sa ona salelo. Seka Nzamba pambola yo. Papa nanga Joël Tumba. Mote bele bisiko jamais. Nzamba batelo sokoleka. Merci. Amen. On a Samba vers vous. Ciao, 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 maître Mbokani. Voilà, vous l'avez belé. Maître de la terre, Mukumbusu, voilà, vous l'avez belé. Donc, merci de m'avoir sur Bossali. Donc, on a Samba vers vous. Ciao, 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 ciao.